vivant dans cette affaire. Non, mais tu n'as pas avoir de photos pour lui montrer. Poser toutes les questions, demander là, vous expliquer comment ça a commencé, comment ça a fini. Il y avait combien de filles? 7. Il y avait combien de filles? Il y a eu combien? 3, 8, non? Oui. Donc il y a 7 filles qui sont parties dans l'eau. Là, je les connais. L'unique vivant, il y a que elle. Oui, je les connais. Ah oui, je les connais. J'étais avec elle dans une même cuisine. Ah oui. Ils ont mangé même avec un jeune là-bas. Le jeune a confirmé. Mais c'est à vous de dire aux parents qu'il y a le Kuta Makaboba pour le Bakuna. Bah Parisien peut m'assurer qu'il a 4 jours franchement qu'il y a des poteaux donc bah version tellement qui 24 qui sont 24 donc ma comme tellement je peux expliquer mais c'est pour moi en plus ça peut explication pour tout vendre calme. Maman, chez moi vous allez me donner seulement 10%. On a tatouage, non? Oui. On a tatouage dans ma banque, non? Il est haut. Il y a un tatouage. Je vais en tout à ma tatouage. Je les connais très bien. Ma percée qui écoute tout. Benga, ça va la police. On va là. On va de collaborer. On va de collaborer. On va de maman collaborer. Na 2 filles. Merci. Attendez, vous allez signer. Il m'a benga kinga. A tissé que tu t'aimes qu'à tissage. On a tissage, non? Et il m'a benga. Le but ma chérie, yaka. Quand on a ça au benga fille, a tissé yo. Kalanga na yaka. Botanga, yo va na baza ko vanda ko nanga vanda ko. Aboko ça na vanda ko. OK, d'accord nanga. Non, elle faisait la traversée avec les autres. Oh, c'est bon, plutôt que le voisin qui n'a pas de moto. Ici, là, je vais percer, vous le prendre la niga. N'a pas de job, nous devons aller quoi, nuit, stocker, de l'ali. La tango, vous coupez, ça ne pas de problème. La personne a comme on va cambier ça la mère, vous sommes comme on a. Il y a comme une route. Son nom c'était monsieur Anita. Bienvenue. Là, tu coaches. De ton mot que tu vas dire, parce que tu es avec toi, tu es maman. On va ça la côté. Tu es bien goûté. Tu commis 18 heures. Tu es toi qui n'as commis 16 heures. Il y a un peu de mots qui est air, un peu de mots de carré. Air de qui est c'est là quand tu es au Kende. Tu n'as pas la qui chocho. Tu es commis. Tu as une mission à côté de la madame. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes, ça dépendra de l'heure à laquelle vous aurez à suivre votre émission dans votre chaîne Eco RDC. Là, j'en profite pour dire un grand merci à Papa Jean Chibo Chiboaboa. Merci Papa pour la confiance, merci pour tout. Et merci à Peggy Walongwa, Moubala Mouindou. Gros bisous dans la place aux Ali. Pourquoi pas à Kim, équipe Nyonso Eco RDC, Miss Mango. Je te salue ma chérie de là où tu es. Pourquoi pas Clara Tambwe, Bambote na bande Nyonso tu travailles kana bango bongo na katia Eco RDC. Alors comme on dit toujours, l'actualité oblige, hein. L'actualité oblige. Alors actualité na biso il y a quelques jours ils a mawa toti ko bung sa bande ko basi entre Kinshasa et Brazzaville, le fleuve Congo. C'est vrai, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais comme nous sommes journalistes, nous avons toujours information à la source. Parce qu'un journaliste, après ça, il y a vrai, il y a véridique. Donc avant de bimsa likambu, tu as la source, tu as eu information, il y a solo et puis tu as coupé ça. Na bino ba internet botala kabiso parce que na lo barbato botala kabiso bozala kabazobate. Donc ti bovanda kabozora tona bino rotala biso, ils a poto pesa bino biloko oyo, eza ya solo to ba information eza vrai. Alors par rapport à makambo tiko komela bande kona biso basi oyo bakufina nzela ya mai, nous aurons à parler avec une de
une copine, il y a parmi Bao Bakoufaki. Donc avec elle, nous aurons à parler par rapport à Makambouana. Il y a des détails, nini bandekwana bakenda et puis bitso bakende laki et tout ça vraiment Makambo belé par rapport à Yaliwa bandekona biso basse. Alors je ne serai pas large vu que j'ai déjà mon invité sur ce plateau avec qui nous allons parler par rapport à ce problème. Alors je m'en vais dire bonjour ma chérie. Bonne santé. C'est vrai que Zanama Kobung sa bande konayo camarade nayo. D'abord santé na et puis si tu peux te présenter naba internaute Tonio Soba Hollanda de partout. Ok, je me présente. Moi c'est Chimène Férouz. La salle a pu me ça le coin net. Ok. Oui. Voilà. Je manque même des mois. Bien sûr. Mon émotion, franchement. C'est vrai. Je ne sais pas tout le Alors, Chimène, c'est vrai, aux anaba émotion, mais vu que Internet au batal arabiso bazaka toujours na besoin, il y a cause d'information où ils allaient vrai et c'est ngarato il y a na source ndenge bandeko na biso ba kufi eza ba camarade to bandeko ozala ki na bango à tout moment ce qui pesa moko so pe mi balé so pe bango nyonso oko expliquer na bandeko na biso bazolanda biso alors betela biso lisolo bandeko ba kufi wana nani azaki camarade na yo et puis expliquer biso comment est-ce que bandeko na biso ba ketina ko kufa les cas ndenge ni en fait c'était quoi le problème? Ouais, le problème est que parmi éclaircissement parmi tout ba kufi ba figo ba kufi nga ba camarade nanga proche ba mi nanga vraiment comment je peux dire donc bazaka susu ba camarade nanga te donc ba koma lokwa bandeko nanga parce que to yebani ya longtemps vraiment to lali na bango to latani bilamba moko donc Bakoufi Mibale, j'ai perdu mes deux copines, bazaki vraiment cher pour Nangai. C'était qui? Ouais, c'était Anita Jampo et Bienvenue Kabassé. Ok. Bienvenue, celle qui a laissé la fille. La fille c'est Malika. Anita Malika, la maman de Malika c'est Anita. Bienvenue aussi a laissé un garçon. Wow. Oh là là. Alors, c'est vrai, je sens même ma chair de poule parce que je suis maman. Non, mon degré, il y a les Kambongo qui perdre Kotika Bana. Je pense pas que na ba âge na bande ko na biso ba kufi bana ba ko le ka ba 15 ans non, je pense pas donc ba tiki bana vraiment miki. Alors c'est vrai toko se voiler ba fasté, ce que c'est to ba vérité moko toko le bango malgré bazaki bandeko ba camarade pour à travers les solo oyo et puis ça aime sous bandeko sous les sons et puis ça ba camarade to ba famille et puis ça moi les sons mo que prochainement et là quoi avoir que ça on faut tout nata am sous volonté en Zambie donc expliquer biso et là qu'on est vraiment pour ça qui bango ba traverser de Kinshasa à Brazzaville c'était quel jour ça s'est passé à quelle heure parce que ba bazo pe ça ba heure na ba même sous minuit ba sous 17h tozo ba vraiment vraie version c'était comment relater les bisonanu les solo ndenge les kaki. Ça me fait vraiment très mal parce que j'ai eu à parler avec Bienvenue le jeudi. Ok. Premièrement c'était le mercredi soir. Elle m'a aussi écrit le jeudi sous la conversation ngana Isaki le vendredi. Bienvenue à Komelinga na kuti ba message na ye na WhatsApp. Non Férouz, nous avons besoin numéro amener aussi le numéro ya mobile nanga. OK. Mobile nanga sala kana na beach ngobila. Aussi le numéro na ye pour ça la mamba voyage, aussi le numéro na bino. Numéro na ninga vraiment pesa bongo te vu que petit ami na obobima na ye asa petit na ye asa numéro nous surtout suivre pas mobile na yo ou soit yo moko kende ka kuna ko zanzela voyage kende kuna bokuta na ye. Non, na moni atiki nga ba message belé. Elle singa ah mère, ozo komelo trop zo betanga ba vie boyo zo répondre nga te c'est quoi boy camarade na ngai. En fait ba message me sona beta ki on vraiment ba kara parce que moi comme qui insister. Moi insistance. Après na yo répondre car moninga na camarade na yo répondre. Ne comme non mère na betu ba vite. Vika ki nazaki mo occupé na mwana parce que naza na repos ya maternité donc tu kobota donc
nazaki vraiment occupé moi na yango vraiment na ndeko zo temps rencontre et mais na yo komelenga bino kende kaka kuna na musala na ye kuna bokende bokutana ausela no mambo. Mais ayebisaki yo but ya voyage na été tout ça là. Ouais, na cause la clair but onga na simbi na maboko ya bienvenue. Bienvenue. Voilà. Abetela kinga. C'était que non, il faut qu'il doit traverser samedi, après c'est le jour. Donc, mais je dois traverser les samedis dans une question de côté pour la fin de l'année. Donc, quand il s'amène que ma fin de l'année, mon bon est circulé dans ma boko, la question de côté quand on a passé vite pour Naya pour c'était ça. Après, wana, on a eu aussi des bons. Ok, mère, c'est pas grave, c'est bon. Après, on a dit ok, ça n'a dengue, cause on a dengue, il y a Canada. Non, mère, dans une dengue à Canada. Bah, camarade, on a tout bon, on a testé ça. Après wana eko kende je sais pas soka kendaki akutanaki na père na ebité à ma grande surprise c'est non tout na épé papa te est-ce que ils ont une fille moko yaki ko oui na tunaki papa abisinga yaki vu que marambo tozana ngo période on a ba temps ba pandémie tozana ngo pour traverser c'est vraiment difficile voilà faut une intervention de part et d'autre c'est pas vraiment facile donc il faut une invitation il faut donc et comme vraiment une longue histoire tu vois peut-être je sais pas dans quel calculateur c'est mon ami je sais pas comme ça ben chez l'on on a vraiment tant sur moto azata tant ba bon et on somba ba biloko donc et quand même tu vois et puis c'est nga kayaki boy même a bété ma ba détail bété parce qu'il y a vraiment kokota ba maman ya baninga na ngato voilà c'était ça OK et bien que dans temps comme samedi je me suis dit que non à ma grande surprise les tu t'es dit que bakei na nzela ya kano non na nzela ya kano parce que je m'attendais pas ngana ko s'attendre te que ba okokende na nzela ya boîte non parce que mais na kato te koyeba ye est-ce que abandai déjà ko sala trafic ya boîte to ando kende kana bakano te koyeba bienvenue non la trafic ya boîte nanti OK na trafic à boîte na trafic ya boîte non nanti OK non donc ni ka banzila ya banzila est pas normal mais est-ce que Kenya les alaka penza but ya banda okende le braza ezalaki kosomba ba biloko bit onga na yebi si bit vraiment onga na yebi parce que moi je nazali boso ya caméra onga na luba onga na yebi voilà na yeli boso caméra pour non kosa te na yeso pour non ça ba vendre parce que ça sangwa passe bien sûr pour te perdre ça bateau lobby ya bateau donc tu vois to yebi nzambe mutaye ba ki on le lobby na bango za okata na karabo donc bit onga na yebeli mingi ça qui vraiment contact on a même ba conversation na ya suka c'était le vendredi et ça bienvenue avec ça que so ba bloc oteka o ya okoti ça pour la fin de l'année. Donc voilà, après aujourd'hui sur suite et bika que bah voyage alors dès qu'on a vu son sous ya camarade na yo à part bienvenue Anita yebo soleil na été par rapport à voyage wana ka to solo li na même ya voyage de solo la été mais c'est maintenant to solo la ka pour na ba publication na mo ra publiaki ana commenter ka ah mais obenda ba beauté donc c'était jusqu'à ba jour wana la publication na ye si je me trompe pas et ça là qui a entre PK jeudi na mercredi à mon la publication na commentaire au coup ah mais Robenzi ba commenter ka fait Boni Anita notre copine nga bien mère ah ba application zo benda boa ba ya webika ka propre option na biso c'était ça yene to bengana était à part quand to solo la bongo ye mambo ya voyage après c'est moi je savais que c'était bienvenu d'après que devait voyager pour aller acheter les trucs pour Ayanango. OK donc après avoir consoana ba on samedi wana bo solo il se souté alors le message aux Okango journée qui t'avait informé comment ça s'est passé? J'étais ici à la maison parce que je bouge pas. J'étais ici à la maison le lundi. OK. Le lundi, les avant-midi. OK. J'ai un appel, il y a copine mon corps, il y a ma copine Kandé Dozalaka, copine mon corps, elle était vraiment trop agitée. Elle était vraiment trop agitée. Non, elle a passé vraiment directement déjà information. C'est elle qui m'a informé, tu vois. Il y a une copine Monti, la benga kingae parce qu'il y a Zalaraza na munga fula, a benginga allo Férouz na yambi na moi moment privé na yambi. Allo Férouz ozawa pinga non mais je suis à la maison, tu sais que je viens d'accoucher, je suis à la maison.
Oh non, tu sais pas que Anita Koufi. Il y a personne qui a Anita. Le bail a bien vu. Anita Koufi. Donc la ganga qui m'a bien, na soki vraiment franchement na soki émotion m'a bien ma casse. Na qui pour moi na ma peau. Voilà. La gangi ma casse. Même ça dit, est-ce que tant on a besoin d'informations, je sais pas si il y a des informations claires. Il y a des gens qui ba koi na moto, ba bilo moi bongo. Elle était tellement elle était émotionnelle. Elle était émotionnelle. Elle ba koi na moto, ba maman a bongo akati. Et balolinga libungu. Donc message na vraiment na kokaki ko saisir en vraiment na koka été. Elle m'a rappelé pour la deuxième fois. Non, il y a Anita Zolela, Nadosa Wapi. Quand je suis à la maison, on a dit que viens me prendre. Dans la pause, écoute, viens me prendre à la maison. Donc j'étais vraiment insupportable. J'étais vraiment, donc je ne sais même pas. Dans la vie vraiment donc na côté moi na côté on doute malgré bon na bina kende ba facilité sur des chaînes internet na bina kende na côté non internet na vérifier na kena beti na kena na publication na si c'est vrai vraiment na moni parce que dans mon qui non y Anita té donc na côté na publication na ye komona ya bienvenue ngana kende pour nous ya Anita na ye omona bienvenue à mon sikoyo petite sœur et copine a besoin de copine a besoin de surprise calée qui est à moi si a publié en haut non il est bienvenu dans zone dimaté pourquoi au sali biso bébé parce que tout le monde est bienvenu na gangi sur ma casse na boîte qui téléphone na bi pas mais on a normoni ça ni moi m'a appelé ba bisinga que non Anita muta parce que on a la publication il y a bienvenu ba zone là et zani la ba zone la publication parce qu'on a zo saisir on a zo comprendre tenga bi franchement j'étais vraiment émotionnée na kokité na bandi kolanda nde na yo kobenga na yo siko kobenga petite sœur ya copine na biso wana na yo benga ye ngabi non c'est un chemin c'est urgent écris-moi sur WhatsApp anzo komela ngabi maman yo to publier est-ce que zo comprendre même maman yo zo publier oh non ben oui chemin je sais maman non publier il y a bienvenue à Koufi et puis da Koufi m'a appelé babi na ngaki non eza Anita ndenge ni ko ma bienvenue bango nyonso yende siko wa komi ko betela ngai eza bango nyonso bango mibale ba Koufi abi ba Koufi ndenge ni on a été obligé pour naïe ba information parce que normalement bien sûr ndina banzo tune wana ko ça na ba voice na WhatsApp ba Koufi ndenge nini oh non ba traverser qui ba mde traverser ba okine Brazzaville ba traverser qui na boitu to na oki boitu na gangi su na bi boitu ya ndenge ni boitu ya monteur to na boitu monteur te boitu so ya lukankai ya lukankai na maboko abi mais non c'est pas normal kako va jina boitu ya maboko ndenge ni ngabe salami ndenge ni salami journée parce que moi babenga le lion na côté pour na confirmer oh non et salami samedi na ba 0h na poto kota dimanche donc ezaki 17h tenenge to 17h ba bezaki butu ezaki déjà ba 0h ezaki poto kota 1h ya dimanche choc c'est ça oh non ba ndeko kokende ba biso information de ye ba bi ba soda ya mai ba soda mai nde wana ndezaka kino ba contrôlera mai quoi ba tala infiltré ba ni ba contrôlera mai soki ezaki bato ya mabe ba betaka ba nduki na bango likolo wana mpona koyeba soki ezaki bato ya mabe baluka bakima mpo balanda bango kama bango babeti bongo oma diki bato babandaki kokumba baza baapprenti bato bandaki kokumba baza baapprenti ntango babeti minduki likolo bongo bapanike nde bazwi ezalaki de bato et transportait qui bat tout côté 12 côté 10 personnes donc 22 personnes au nombre de 22 personnes wow donc bango wana ba paniquer de bazui baloli na panique wana nini boîte baluki ba nyonso to bazaki na tsama na ye na bango mo bakumbi bango nyonso tout bakoi na kati ya mai c'est vrai babaluki na mbeto parce que na mai excusez-moi c'est vrai toujours ça la banalise parce que ata barozala au nombre il y a 22 wana mais quand même et aux atana mutu moko parce que déjà 22 personnes to bateke na bango nyonso wana ata bato bande ko luka nkai wana ata moko ta yebaka ata mai ni tout ça là parce que koloba déjà par rapport à ba policier oya bato ba comment on les appelle ba ouais bato ba salara ba contrôle na mai tout ça là
c'est vrai que bakoki kobeta munduki po bacontrôle mais soki déjà est ce que bapusanaki pembeni na bango mpo baluka bayeba soki bato yango baza bainfiltre to te parce que eza na bato batraversaka na butu na bwatu nayebi bato ebele bazotraverse na babwatu bazoya bazokende mais comment se fait-il kaka na bwatu oyo bango bazalaki na babwatu na bango esala que subitement boye babaluki bazindi na mai tu vois pas que c'est un peu louche par rapport peut-être il y a comment on dit par rapport à makamususo bato bazoloba contrairement à explication oyo pesi parce que bato bazoloba ti ba empruntaki nzela ya boîte pour bakende Brazza parce que ezalaki cope moko il fallait bakende ba cope to yebi ni bato Brazza basalaka bakondi ya Brazza c'est ça j'arrive bakondi ya Brazza to bato moko ya mbongo ya Brazza ba invitera ba fille ya Kinshasa pour bakende na Brazzaville babimi na bango c'est pour osenga basala ba partout basali ba partout après bakateli mutu na mutu mbongo na ye parce que bango balakaki bango na mutu moko $500 non le roi ba 250 000 francs CFA si je me trompe non ba 225 000 francs CFA si je me trompe pas balakaki na mutu moko $500 ne ba moni que comme trafic ya ba canaux au salema vraiment te par rapport à ma Covid oyo de bandima ki bakeli na nzela ya boîte on les a version au bisoto zui et na nzela ya mai ba bi samedi wana mbula ibetaki ya mbula ebeti nde siko ba pirogue wana etondaki na mai ale parce que moi ko sala wana ti ba boîte eko baluka bato place ba donc ezoyebana te corps place ekei na version oyo betel biso est-ce que tokoki koloba ke version ya liboso eza ya solo poso tobi toloba ya solo babi na makambo nyonso ezalaka ta na mutu moko oyo ayaka komema sango sikoyo tobake bango nyonso bakufi me kokutana deja na bato bakontrolaka mai bato bazalaka mpo na kotala so bainfiltre bakoti ou pas omoi teke ya mosu mpe bato wana swat bamonaki bango clair te yango babeteli na bango mama basasi bakufi babwaki bango na mai bakwei comment batiki bango bachavire et puis bato bameli mai bakufi na bango to ndenge déjà tomona yango na 2 volets Nancy. Merci Nancy la question. Tu vois, moi je peux juste répondre à ma campolo Kanaebi. Tu vois koloba ke basoda ya ba marin ya mayo on dit ça ba marin ya mayo. Ba mona ki clarté peut-être ben filtré ba opose ba mona ki clarté ba beti masasi ba kwa na mai. Là vraiment non que le bas c'est faux et archi faux parce que neti baninga o yanga na yebi bango. Et bah ça neti lo nini ya mabe. Pour basoda ba beta bango masasi. Je ne pense pas. On a lo ba o esa clair on a na yebi lo ba kende ko sala. Voilà, tu vois. Donc qui kolanda, tu vois dans le monde hein. Bato baloba toujours non. Voilà, surtout ceux qui les cambo mabe komi. Ba observateur bazala toujours rebelle pour observer, pour koloba. Tu vois, on dit toujours laisser parler les gens. Tu vois. Bato bazana toujours pour koloba sala ki boye mutu so lo bali kambu na yo, non si comme le quoi. Ayebi yo le ko la viva ki ngo le quoi azala kana ayebi yo vraiment au fond na yo, tu vois. Alors le bagis critique le bâton sous soyez bien dedans alors le bali comment bâton sous coutuqué ce qu'on dit bien qu'il a qui ça prévu en gros alors pour foutre ça na ba prévu tu vois voilà baloba toujours mon montoyen na interprétation na tozo yo kati internet ezo ba internet ezo pesa ba nini nango na ndenge sengeli liberté d'expression donc non ça on a droit koloba voilà quand un sentiment mututé à ça loko ya ninga sala donc voilà tu vois bato bazoloba na bango mais on a pesa ces version vraie ceux qui sont sous caméraman ou qui benda romona ba conversation yangana baninga ongandi na solo na bango na yebi bit onga bakende ko sana yebi kenda bakende ko soma est-ce que Anita pe akenda ko somba biloko ya koteka si banzela Brazza wana ezamba liboso te neti ngande na fanzi boye à part musana ngata mususu chroniqueuse le quoi yo boye et musala onga sala tu vois musala onga sala nga kati sana traverser donc ba pointe noire qui na sombi ba sac na sombi ba biloko ma connaître ba basket na latinga mona utana ba pointe noire tu vois na sombi ba biloko na ina ona ina kotseli batu musala nga sala ya mwana
donc eloko o muto alobi nga na saison neti nga donc kofa no beto sola non Férouz na ki osala eloko boye nga na capter ka oyo lobi fait fond na yo makambo oyo tom sous secret na oyo za nango oyo bimiselinga te nga na ko imaginer ngonde wana etali yo o nga na ko simba ezaka ki oyo ebisinga tom sous Férouz na ki osala o nga na simbaki baninga babi ke na ba oke ko somba biloko oyo teka donc c'est ça eloko o nga na simbaki c'est ça. Mais c'est vrai en parlant de biloko à côté parce que déjà comme Torobi Nzela à Brazzaville comme moi passe mais Tobi na kina pesa na ba place moko ba tu peux ba consommer na biloko en gros boki pe bosom biloko en gros mais pourquoi qu'on dit ma risque wana ya ko katsa na Nzela ya fleuve Congo po bokende tina ngambo ya kokotika Kinshasa po bokende na Brazza na Nzela ya boîte parce que c'est trop risqué puis bato ba membi na boîte bazan la banque ba apprenti. Nancy, merci pour la question. Pour moi, je suis vraiment très contre. Ça contre par rapport à quoi et déranger Batunde parce que ce sont mes copines. Voilà. Contre par rapport à quoi. Moi, je ne peux pas laisser Kinshasa traverser sans moi et balayer à mon et on a traverser pirogue boîte. Je n'ai jamais vu ça. Nanzela on a pas traverser les années ya monter années na yebi na place au bazoela rangote donc tu vois na yebi place bazoela rangote ngana ko traverser mai munene wana te na ba je vais pas risquer ma vie tu vois je vais jamais risquer ma vie pour okene banzela parce que tana ba canon to kendaka oui c'est vrai to là tara ba gilet de sauvetage mais quand même ils appliquent à moins risquant parce que kondima nanzela ya boîte na éviter nanzela ba to ngana ko risquer puis na ngate parce que ngana omona baninga na ngai je sais pas ce qui bazaki na posa komi boma donc je sais pas parce que kota la mai wana nde bamvu les zones no mikolo yo mai mataka makasi tu vois quand on a raisonné somo e balé wana nde na raisonner ba boîte wana koyaki na minti na place bazaki baloba bazo mona nini bazo sala nini bazo nini babandaki ko sala nini eloko liboso kombo nini na munoko yelaki bango so batangaki komba nzambe soki zaki donc tu vois, tant que nous avons un peu de maman, nous avons perdu la sens, tu vois, nous avons maîtrisé vraiment parce que quand tu as dit que tu as le bin, tu as cano, on a ça la voyage, on a dans son babilo, tu vois, cano et katane sur la katika, c'est un fleuve, c'était grave, c'était vraiment grave, moi et comme au côté. Pour ça, on a gilet de sauvetage, on a 10 minutes à sauver, tu vois. Mais tu as somme munena mtumso ko kufaka na somme wana mami ote palikola mai mais crise ka ya mai wana e okipo kata mtima siko yo ko katisa na boîte wana pe boîte on est monter te qui même mabinata rapide te bazo pagaye maleme franchement je sais pas si on a encore bani tu vois et ça va cher des prix je sais pas si on a encore bani nazo ko vraiment ko maîtriser tu vois je sais pas parce que contrairement à maloba o bato bazolo bake bakenda ki pona bakop ya babi ba fille kotala ba fille ngo baza boyi baza ba gens ba fille que balingara ba apparaître ni tout ça là batunde bato bazolo bake bakenda ki pona kosala ba shida c'est vrai tu as parlé que basala ba cop na bango ya okendo somba biloko mais koyoka bande konde bazolo ba internet ndenge zolo ba ke bakenda ki ba cop ne bakenda Brazza ba cop ya mibali et tout ça là pour toi est-ce que ça peut aussi causer l'ango si na répéter ce loco je viens de dire ça tout à l'heure bakbaluba kaka tu vois quand tu fais makambuna yo au sala mamna pour na batute tu vois liwe il je pense que zaki tsanga mettre sur tu vois babi ba contredira nzambe tu vois basunga pe nzambe nzambe to sunga kai nzamba sala mamna na ndenge na tu vois peut-être zaki mukona bon etanga même pour mamna surtout sala na vie to sala ka chaque jour nzambe eza déjà na planning nzambe tu vois ndito kutani boye je savais pas que le jour à le ko ça ba ninga na ngaba kufa poto kutana boye tu vois mais c'est ça na planning nzambe pour ngai vraiment na boya ngona na bi que c'est faux et archi faux tu vois parce que belle tu vois on a ebi bango nyonso te na ebi bango nyonso te parce que bango na ebi te mona muto bande okina zaki na nzela na yakte mamna bande ko kusala tu vois on a ebi deux filles des camarades deux copines na ngai donc des ba oya ngai on a ebi si Anita et bien donc pour ngana on contredire on a le baki c'est faux et archi faux même attaque on a ko le baki attaque et cause les abongo
eza vie mona moto asala vie na ye tu vois nga na kozwa vie na ngai te na force yo napesa vie na ngai ndenge nga na otamba mpo bato tokoza totambola ngai no na sito ya baninga exemple makambo mosusu mosusu osala na nsima na ngai okobebisanga basekret na nyonso tu vois okile qualifie bakomona ta mosu ngai na obe baqualifie biso nyonso tu ndenge moko ok babizo bazala na ye moto liboma azala na ye moto akusu azala na ye motu tu ozala na ye donc tu vois vie ezaka bongo motu soki ozala ke alobi nanga to mosu okosomba bilo one mais oyo etali na nsima ya makambo na ye okosala kuna eyebika wana eyebi bango donc tu vois nga naoki okota na makambo wana te naoki mpe koconfirme yango te ke nayebaki baoki osala makambo wana oyo nga nalobi liboso ya caméra nalobi oyo nga nayebaki donc c'est ça. Donc eloko esalika basangana na bafi mosusu bakendaki babina ba mibali mpe bazalaki donc eloko esaliki basangana ezaki mutu na mutu andoki na but na ye mais tellement liwa ekoincide ezweli bango esika moko yango peut-être tozoloba maloba oyo ezoloba malelo ke bakendaki mpona shida so ependeni alors je sais pas avant makambo oyo nayebi te oza journaliste tu es aussi aux alaka tout le temps penché na internet kotala bandeko mosusu ya baso bavutaki kokufa na nzela ya motuka ya accident na magicien Mitterrand maître John Lipasa Satan koya kotala so bandeko na biso ya basi baye kokufa na mai. Je sais pas si il y a un conseil à donner na bandeko na basi bandeko na biso basi ce qui moi conseil moi kozala parce que tu es une femme ozana mwana na yo ozana mobile na yo si tu peux donner na bandeko na basi conseil oyo kozala clé ya msusu ba kotala biso ba va na ba bité atende ko biso moko moi c'est pisa biso conseil mais na ko trébucher na meilleur na ka conseil wana et ça que na songa mama. Oui merci conseil na ngai na bandeko na biso basi tu vois biso basi to lingi toujours pour apparaître surtout to lingi toujours net lelo faut donc pose la biso tout à la page voilà ta bien na za la bien tu vois bandeko na biso Après, moi, si le quoi bino, tu vois. Quand on a eu le sala tamo musala mo, wate écoute la ngai mingi, tu vois. Ata mon avis que dans temps fin du mois on a la moi $20 na mo be côté c'est là. Après na moi si. Na za bene to za beto na non si to za à la page, tu vois. Cause à la page ça ka te que faut que na nzela mo ke mobala bimana yo. Pas pesa bon, tu vois nzoto na biso, eza non premièrement eza non temple molimo mo centre. Donc nzoto na biso za banzoto mo te que non peut exposer na ba danger. Tu vois babilo mususu nga na mona kana mona ngo eza comment je peux dire eza ba kanda nzambe tu vois parce que nzamba sali nzoto na yo temple molimo mo centre pour kumisa ye na premièrement yo ki tombe so ko exposer na mama c'est même pas le coup tu vois. Voilà pour ngai vraiment na loba soki eza vraiment bandeko na biso basi pour na mbongo to tekala ba milimo na biso pour na mbongo to kinda ba mbeka ya biso bo to timba famille na biso na pasi bana pe ba ningo to tiki ba mibali na pasi pour na tomso mbongo mo oyo ebongisa ta ba vie na biso te ebongisa ta ba vie na bino te donc konsenga na kopesa vraiment ba o basala yango batika parce que wana eza bambongo ba courte joie et ça la nango pe loko te bambongo ngo to sombela ko biso basi to linga mo kabelo mo téléphone a bien moi nazata mo sac a bien mo basket de ferro za latima basket a bien boye nazala toujours pour ça la nango le to tongela ngo pe banda coûter to sombela ngo pe mituka te ka ba téléphone na préférer na sela na likambo téléphone on tala ndeko na biso moi so akufaki na braza abimina mibali 10 ans pegi si je me trompe pas pour un téléphone iPhone 11 Pro Max iPhone 11. Donc, Azui Liwa, pourquoi? Parce qu'elle a voulu avoir un téléphone. Le téléphone est juste un moyen de communication. Je préfère mieux utiliser le téléphone tu vois. Compte à rendre chercher d'abord le royaume d'ici. Bien sûr. C'est ça. Donc tu vois, pas conseil n'a coupé ça caca vraiment faut que ça bien tu vois. Tout ça la chambre de la fin, il faut surtout. Tu
vois. Kosambe les surtout sans Jésus-Christ et l'eau présente, tu vois. Quand nous avons la mousson, on attend la mouki, après ce souffle des vies importants en moi. Il y a moutouye, l'eau vraiment il y a moutouye en moi parce que ce qui nous avons l'ongoli pe manaye, donc tu vois qu'il osait l'eau côté, tu vois. Et l'on nous avons l'ongoli pe manabaninga na biso, basé l'eau côté tobenga bango ebembe. Na biso quand on a passé na olela. Mais na lati moi bona ole kamo émission, est-ce que na mission na olela kama kasi na olela kama kasi, tu vois. Bango nde bakei, tu vois biso totikali. Biso be ba totikali te bandeli ni otambu sa vie na biso parce que liwa peze la biso, tu vois que bandeli ni otambu sa vie na biso. Premièrement nous ko banga nzambe ko tambola na volonté ni nzamba lingi donc yango wana est important. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai. Babi likambo mawa ya liwa et ça la capacité, peu importe la manière dont batu bakufeli, ça fait toujours mal parce que ils va être oyo baké auto tikala au monde bango sous-souté parce que ils a passé malgré que ça nzela na biso nyonso mais ça fait toujours mal. Bon ba précéder biso na manière on nzamba linga ba kufela biso pe to Rolanda ba na manière on nzamba linga to kufa mais la meilleure ezaka que to banga nzambe to ba kotambola na ko banga parce que sans ye tozaka passe tozaka donc ezaka passe plutôt sans ye tozapamba. Donc ce to bangi nzambe te to ebite ce to banga nani po to ko banga biso bato mokili yana ora pamba to banga plus nzambe puis to ba retamboli na biso po lobi na biso ezala malamu ata na bana biso to na bakoko na biso nzambe a kanganzela te parce que même ça mabe mo to ko sala lelo e ko zongela msu bana biso to bakoko na biso donc to ba vraiment etamboli na biso. C'est vrai que tout ça parfait perfection ezaka domaine en Nzambe mais quand même tout le cas ça la moi la part des choses et ça va bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je sais pas, peut-être un mot na batuno so ba Rolanda au bon on a Eco RDC pour te laisser parce que tu as aussi un bébé que tu dois prendre soin d'elle, de lui plutôt. Un mot pour une émission il y a les lots donc vois. Mais jusque-là, les corps ne sont pas encore. Non, jusque-là, on n'a pas retrouvé le corps. Non, jusque-là, mais matanga eza juste matanga eza juste pour Rolandanga, matanga siège matanga pour nanano ya Anita. Ezali sur Huilerie, Poids-Rouge, juste pour côté quand entrée en ngambu ya lingua la tengambu ya Kinshasa sur Poids-Rouge. Wana donc tant ka bo kitaka si Huilerie pour côté Poids-Rouge wana donc là ça matanga eza na okani bandilo na ça matanga ebunga na te donc voilà. Sur bienvenue ezapeka juste côté wana soki juste kaba non loin na Anita wana donc place ya matanga eza na ebunga na te. Tozo fanda wana donc siège dans famille Zawana donc voilà. Merci beaucoup on a bauti koyoka les solo bande qu'on biso bauti kotika biso vraiment ça fait très mal mais bozo biso pe tout à l'heure na place ya matanga donc tozo kende pe poto zo ba vie ya bande qu'on biso bazakuna ba pesa biso pe ba témoignage na bango ba nyoso ndenge koleka et puis bozo ba image ceux qui pe ba corps et monani boroyer bango car à travers votre chaîne Eco RDC. Là je dis un grand merci à Papa Jean Thibaut Chibobawa se battra toujours pour que chaîne Kende Liboso. En tout cas merci à bande konyo solo vraiment ba mbote ozala vraiment parce que ba bito le na ba olela to sekana ba oseka donc ce bande konyo biso ba perdre le ko biso peut to perdre donc ba mbote zate merci kana ba tunyo so bolingi biso meto kuta na bongo na lingwala place siège à Matangeza to le ko peut to yeba bande komi susu o pe bazuli kama to kende pe vers ba famille pour to le ko kozwa ba impression na ba papa el kabo ndenge komi en tout cas tout à l'heure na lingwala et puis voilà quoi merci na bino nyonso à tout à l'heure je vais pas dire bye mais à tout à l'heure donc merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, Balandignon, surtout Eco RDC, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Je ne suis pas présentatrice de l'Eco RDC, mais je suis présentatrice. Lelo nazongi lisusu pona koya kopesa bino ba information par rapport à l'émission tout ça là qui lobby
toloba qu'il fallait to continuer continuité ya émission oyo na place na lié ya matanga kuna tozwa belema mususu poto la sabino ndeni une évolution ya makambo ndenge ezoleka mais vu que boyebi période tozana ngo bamvula izonoka kilikili donc et permetaki te kokita na descente kuna pona kopesa bino belema oyo bobandaki kozela mais eza tardé eza trop tardé tozawana toujours pona kolakisa bino makambo nini oyo ezoleka pona kolakisa bino d'information oyo bozozela bozana posa ya kozwa voilà mais avant ya kobanda émission ya lelo ya kolakisa bino belema oyo bozana ngo posa tolanda nanu ba parce que toyena ba elema mususu toyena ba news mususu ya sika oyo bozozela donc tolanda nanu elema wana. Après, nous avons la continuité de l'émission Nabiso. Vivant dans cette affaire. Non, mais sinon, on peut avoir des photos pour lui montrer. Poser toutes les questions, demander là, vous expliquer comment ça a commencé, comment ça a fini. Il y avait combien de filles? 7. Il y avait combien de filles? Il y a eu combien? 3, 8, non? Oui. Donc il y a 7 filles qui sont parties dans l'eau. Là, je les connais. L'unique vivant, il y a que Tu les connais? Oui. Je les connais. Attends, oui. Ah oui, je les connais. J'étais avec elle dans une même cour. Ah oui. Ils ont mangé même avec un jeune là-bas. Le jeune a confirmé. Mais c'est à vous de dire aux parents qu'il y a le Kouta Matabo Bakolo. bamisusu bamonani baza na CH misusu babimi baparents bazwi bango baparisien mpe bazalaki na 4 bazofranche bakende poto donc baversion telebozaki 24 donc makambo telexpliquer biso po moto apesa biso explication kitoko po tovanda calme. Maman, chez moi, vous allez me donner seulement 10%. Ah, la tatouage, non? Oui. Ah, la tatouage, non, ma non? Il y a la tatouage, je vais en tout ma tatouage, je les connais très bien. Bah, percé qui écoute pas. Ah, oui. Benga, ça va la police. Au Bana, nous sommes comme si tu vas nous collaborer, on va nous collaborer. Nous allons maman collaborer, na 2 filles. Merci bien. Attendez, vous allez signer. Tu sais que tu as un tissage. On a tissage, non? Et il m'a benga. Le bien, ma chérie, il y a quand on a ça au benga, fille, la petite yo, la ngana yaka. Bota, yo va na boza ko vanda ko nanga na vanda ko. Aboko ça na vanda ko. OK, d'accord nanga. Non, elle faisait la traversée avec les autres. Oh, c'est bon, plutôt que le voisin qui n'a pas de motoquet. Ici, là, c'est le tournée. Je m'en vais. Ah, je veux père, c'est vrai. Pour le prendre la niga. N'a pas de jabine de l'ali, quoi, nuit, stocké, de l'ali. Attends, vous pouvez faire ça, pas de problème. La personne va comme on va m'accompagner, c'est la mère, ou sans comme on il y a comme les routes. Son nom, c'était monsieur Anita. Bienvenue. Là, tu coaches. De ton mot que tu vas dire, parce que tu vas être toqué. Tu vas être maman. On va ça la côté. Tu es bien goûté. Tu commis 18h. Quand tu es à toi qui n'est comme 16h. Il y a un peu de moquin de air. Il y a un peu de carré. Air toquin de. Oh, c'est là quand tu es tu as pas la qui chaud. Tu es comme. Quand il me semble que les canapés, madame. tozongi na analyse ya makambo nyonso tunde bandaki koleka namoni bauti kolanda elema na biso ndenge nini bomoni bolandi makambo nyonso tunde ezoleka naloba na bino lobi na émission oyo nga nasalaki lobi keno banews ezobima ebelebele ke bafille bakendaki soit disant Brazzaville mpona kose prostituer kosala kindumba or nalobaki na bino ngo ke ezalaki faux et archi faux parce que j'avais confirmé ça c'était faux et archi faux. Mais bato belé baza toujours on a pour nous contredire parce que bato bazana toujours pour nous belé donc bato bazarana toujours pour nous bossi on dirait bango bazala qui vraiment na bato oyo bakendaki ko sala makambo ngo na loba na bino ke ça ki bongo te lelo na zongi lisusu na belema na ngai na zongi lisusu na information pour na koya confirmer les bino ke non makambo nga na loba ki na bino eza vraiment bongo je vois que bauti kolanda tout à l'heure bauti landa élément na biso ndenge ni bino moko bozaki on a pour na koyoka na moni ke boko contredire ngati na makambo nga na loba ki na émission na ngalobi
ben eza vraiment passé. Eza vraiment passé parce que beaucoup chiché batou mbala kaka bongo sans pourtant koluka koyeba makambo nini ezoleka makambo nini bandeko na biso bakendaki kosala. Donc eza vraiment passé. Tout à l'heure bouti kolanda bomoni ndenge nini moko ya ba survécu na biso ndenge nini alobi apesi bino makambo tout ba détail nyonso tunde zaki bouti kolanda ke elle était là parmi ba fille oyo ba se noyer na mai, tu vois, azalaki wana. Ça fait mal. Ça fait mal ya ko perdre batu bongo et belé bongo mbala moko, eza vraiment pas si mingi. J'espère que bino pe batu bozolanda Eco RDC boza vraiment na passé, eza vraiment mawa mingi. Ba parents ba perdre bana mibali ba perdre basi, donc ba bana ba perdre ba maman, ba perdre ba papa, donc voilà. Donc ça fait vraiment très mal, tu vois. Bandeko na biso bouti komona bolandi ndenge nini la fille oyo abiki alakisi biso alobeli biso ke bandeko bayebana kite basali voyage nezaka route ensemble. Route bokutani bozo sala voyage ensemble. Moi connaissance ezalaka fo bo solola et moi peso makile tutani bozo mo ba coordonner ndenge ezalaka. Baninga bakutani na muninga o bakutani la fille bakutani na ye wana vamba voyager asa congolaise ya ngambu kuna. Asa congolaise ya ngambu kuna bakutani ba solliciter muninga na bango. Babite muninga biso tozo kende ngambu kuna kosomba biloko ya koteka, mais toza na place ya kolala te bambongo na biso za fixe ya kende kosomba biloko. Ba proposer au koki ko aider biso na place ya kolala lokola yo ozaka kuna na ngambu kuna ya Brazzaville kuna. La fille elle était d'accord andimi alobi que non oui mais na ko permettre bino pona nuit moko bo passer nuit pa na ngai après bo kende na bino bo continuer nzela na bino bo somba biloko na bino. Nde amemaki baninga na nzela ndenge bazo kende na ndenge likama ko komela bango basatandaki na ngote. Mais la fille ndenge azo témoigner parce que elle était là vivante, aza preuve vivante ya makambo surtout, elle était là sur place. Fille azo confirmer que non ezalaki surcharge te ko bongisa na makamuso zo bozo ka batu bazolo ba leson dit que non ba soda parce que ba information bande ko yakili kili ba soda ya mai ba betaki ba masasi yango panique wana batu bandaki ko kumba ba se maîtriser te bato boîte wana ekwei. En fait la fille elle a lobby que non ezalaki surcharge vu que non bazalaki 8 na moi biloko, il y avait une maman azalaki wana abandaki pe ko kende ngamba Brazzaville kuna ko kende libala ya mwana na ya balaki kuna moi biloko azalaki na ngwana esalaki bango moi ba surcharge yango wana ba perdaki moi contrôle boto esali nini e baluki ba ye le kwa nzamba sali moi grâce amekaki un peu ko saisir boîte wana makasi nde abimi moko survivante ndenge azobetela biso tozalaki wana sur place azo ko rencontrer les biso makambu ndenge elekaki alobi kabi Anita azalaki wana tangi ke non azalaki na Anita nazalaki na bienvenue. Anita a dindi pour la première fois abimi aiko dinda pour la deuxième fois abimi et comme pour la troisième fois a koki charge ya maite ko dinda zinda ki mbala moko nde akoki lisusu ko bimate abi bienvenue également. Maintenant bato bakoloba ke non esalaki basoda mai babetaki masasi basalaki boye bakangaki bango ba soupçon ezo ebele bakangaki bango bamonaki bango peut-être basalaki suspect na makambo moko suspect. Donc makambo ezo ya kaka par-ci par-là parce que mokilelo bakanango toujours biso tozaka wana pona kopesa bino information ndeni bozo zelango mais information o eza vrai ezate ba information o ya koyoka non eza ba information biso mo tozo kita sur terrain ya koyeba ya koyoka na bato bazalaki wana ba survécu bazalaki wana ya kopesa bino ya komemela bino ba information oyo eza vraiment très capital eza vraiment ba information oyo eza vrai. Jusqu'à présent ba corps nanou et mon anité des bozolo bakio ba corps bazo ba corps mususu ba bimaki na ngamba Brazzaville ba corps mususu baziongo na Kintuka ba corps mususu baziongo soki boye wapi c'est faux et archi faux. Maman ba makambo ngo bozwango wapi c'est faux et archi faux biso tozalaka wana présente pour vous informer bato bakufi ngana za copine na bango naza copine na bango baza vraiment ba proche na ngai baza vraiment ba proche na ngai za teke bato ngana yebite bato ngana lia na bango na latana na bango na lala na bango esika moko na mela na bango donc
Ce sont vraiment mes proches, ce sont vraiment mes copines, tu vois. Donc, tant que ça information, il y a ma campo, d'accord, jusqu'à présent, d'accord, à ta corps, mon côté, et mon ani, corps, moko, et mon anité. Si quand le bâton, bino bozolo, non, batu bakei, bafi, bakufi, bake, kosala kindumba. Boye bisangano, bino batu bozolo, babozo, pesa ma information, wana. Tous à la soyons des réalistes, bafi, bake, kosala kindumba. Soit disant, boss, mon apoto, mtabenga, ki bango, po bakende. Des copies à $5 000. Ça fait mal, hein? Il y a salir combo ya bateau bakoufi. Des copies à $5 000. Copie à $5 000 au bakende. Bazo luka même place ya kolala. Tout à l'heure, on a tout la bino élément en ngaïbo qui est la fille oyo. La fille oyo azalaki a biki azoloba. Bazo luka place ya kolala. Anita muta sollicité la fille au Brazzavilloise wana a sollicité. Alors que bon place akola la pour le lendemain ba kende ba sala ba chana bango ba lukande nya koyeba ya kozonga mboka Kinshasa bato o bazo kende cop soit disait pas boss. Est-ce que boss wana ndinga zana ki mbongo ya ko réserver les bango ata ba chambre ata moins cher ata ba 10 000 francs CFA ata ba 15 000 francs CFA ata ba 20 000 francs CFA? Je ne pense pas. Tous à la non batu bazo kende cop ya mbongo ebele bongo soit disant bazo ki déjà mbongo ya ki ba pesa ki bango mbongo bazanga place ya kolala non to yebi ke bato ebele tom suza ke mutu akobengi so na mboka mobo ke tom subeza ke eza na canal ya invitation ya mutu okozanga place ya olala te okozanga ngote ndenge ni bango so ki vraiment bakendaki cop ya solo si réellement de ba news ezo ya ke no bakendaki cop bakende ko sala ki bordel bakende ko tekisa nzoto bandeko na ngato za rappeler na respect ya ba mort. Il faut respecter les morts. Tous en a respect à ba mort et pourquoi? So moi c'est vrai si réellement faut moi qui n'est côté qui s'enzoto. Bazanga qui place à rouler là pourquoi? Parce que bazaki na bango na bango net. Ya kosomba ka juste ko ça ba chana bango kosomba biloko na bango na bango ya kofuta ba transport moyen de transport na bango après bazonga. Mais bango bazanga qui place à kolala après venir ba solliciter ki muninga pa pesa bango place ya kolala. Tout ça vraiment couper ça ba information oyo et ça qui information moko oyebité et bimi nulle part oyebi place au loco tiango te formation mo beka ko zui kaka obi ki te ba yebanga ki ngape na lobaka soit disant ba yebanga ki ngape na yebi ba fi yango o ba kufi yango franchement eza nazo yebate soki eza feti bato bazo mona place bato bazo lela pasi bato bazo komisa ngonde ti feti et si comme on msu ya lisano non ça fait mal ba parents ba perdre bana na bango famille ezo lela ba ninga ba perdre ba ninga na bango motema ezoki mitema na biso eza brisé en 1000 morceaux botika ko sala ba chantage ya bato aussi déjà ba kufi eza malamu te quand ndena eko yebisa bino na émission na biso matanga programme nango ti sikoyo bozelaka tokopesa bino information programme ti siko eza nanu te parce que bazoluka koyeba po bakor ti siko emonani te bazolukaka toujours koyeba bazosalaka toujours baenquête po bayeba bamona ta bakor ti siko nanu programme moko vraiment fixe eza te toza wana toujours na sur Willery Croix-Rouge place matanga ezali na famille Anita na Willery Croix-Rouge bokoti weri ngambo ya lingwala te ngambo ya Kinshasa Croix-Rouge matanga ezawana tolela na baye bazolela babito sepela bato bazosepela tolela na bato bazolela matanga pe ya bienvenue ezali sur jusqu'à sur zone kin wana zone kin Croix-Rouge du Marin matanga ya bienvenue non plutôt excusez-moi balance na biso isoki du Marin ezawana matanga bienvenue ezawana tolela na baye bazolela to sepela na baye bazosepela eza likambu ya passe eza likambu ya esengo te bandeko na ngai botika kosala chantage na baye basi bakufi to respecter ba mort tu vois boye bapeke likambu ezwaka kaka mutu ezwaka ndeke te ezwaka nzete te soki mpe ezaki likambu ekweyelaki bino ekweyi na famille na bino bokolinga te basali réputation ya bandeko na bino bongo bokolinga te basali réputation ya bana na bino bongo alors botika kosali réputation ya bana baninga eza vraiment bien vraiment makasi te tu vois eza vraiment bien makasi te nayebi te conseil onga mpe nakoki kopesa bandeko na biso bazolanda ngai conseil eza kaka moko on vit qu'une seule fois vie eza kaka moko vie eza moko vie ezaka na brillant te nasala na papier ya salite apona koya kobongisa na papier ya malamu non on vit qu'une seule fois
tu vas respecter, saisir l'opportunité aux Nzambapesi, il importer ça paiement ya bon moi souffle de vie, et c'est local sécurité. Kola la kolamuka. Et c'est local sécurité. Bande ko na biso wana pe oto ça la bomba chantage on ba ça ki loko la biso. Et belé pe botom soupe so ka telemi liboso na ko même pas ko approcher, ko quand même pas ko lobana mais lelo ba benga mi bibembe. Lelo tozo benga ba corps bazo luka oyo fleuve bale ya munene bale ya Congo meli bango bazaki ka ndenge moko na biso na bino te ba kotambola ko banga nzambe eloko eleki nzambe zate eloko nga na obakisaka na temi liboso na bino ko beta sete bandeko faut ko respecter ba mort balobi respecter les morts tous na respect ya ba mort te na so betela ngo sete faut respecter ba mort mo balobaka mutu ata bozaki mabena ye soki esa kufi déjà il faut kobosa na nyonso wana parce que déjà ye autant sous ye à surmonter oh ya surmonter autant sous non surmonter en gros tu vois il faut respecter le mort il faut vraiment dans ce qu'on insister respecter le mort pour que koloba mabe trop pour na ba mort moi vraiment je suis contre ça parce que tu vois ça fait mal il y a côté même liboso ya caméra bo ya koloba tu vois nazo meka meko kanga motema mais malgré nazo kokate mais na sali kaka wana toujours na sali boso na bino pona kopesa bino ba information o boza na posa boyeba boza wana branché neko RDC pona kolanda donc yango nazo sala moi effort ko se ressaisir pona kopesa bino ba programme kopesa bino ba élément oyo donc to respecter vraiment ba mort et ça passe et ça vraiment passe ngana opesa toujours na obakisa sous conseil moko lelo bozo mon avis ya pandémie oyo ba frontière ezaya ko kangama Congo Brazzaville a fungoli frontière n'a été jusqu'à présent. Mais batou o ngana obeta sete na baninga basi na baninga mibali ba papa ba mama o bozoni ngoko kinenzela voyage na nzela moko ya ba risque bomoni lelo nde komeli baninga na biso bandeko bakufi bazana ba famille na bango bazana bana na bango bazana mibali na bango batiki nyonso bazalaki na ba projet lokola ngana yo batiki vie pona nini pressé peut-être ya koluka kokene na nzela mombo o eza en voie normale. Soki bazaki na patience tom susu ya kolinga ya kokene na nzela ya o ya frontière normale ya beach normal mais tom susu makambo oyo engaki ezala te to s'arrêter vraiment hein to za motema duku te motema duku ememi bandeko na biso na mabe motema duku eza malamu te bomoni bokanga motema braser kimaka nango te nzela voyage kimaka te so bakangi frontière faut zala toujours na patience ya ko patienter ya ko fanda ya ko zela après makambo nyonso oto eza nango période koleka nango ezalaki te lelo eye lobi mpe ekozala te ka ndenge ezalaki te donc tozala vraiment na patience tozala na patience botikanga conseil na kopesa bato bazokende na banzela ya babwatu wana ya kovoyager na nzela oyo eza risque pourquoi okoki koexpose vie na yo na danger vie oyo ya yo moko nzambe apesi yo vie oyo eza précieux il faut kobatela yango pourquoi koseexpose na badanger eza malamu te bale ya munene ebale ya munene faut kozala na somo ebale ya munene wana il faut kubanga il faut kobatela molimo oyo nzambe yapesi yo kozala patience efutaka donc voilà nazo continuer toujours koloba wana baba ninga na ngana olinga te na yo kaka parce que biso tozana pona tozalaka tozaka ba information tozana pona kokota na ressources na ba internet na banini pona kolanda kama kamno so tundenge zoleka parce que to ya liboso na bino to ya koloba na kolinga te koyoka ke no bo salir kombo ya bato bozo salir wana malgré nga nazo présenter mission liboso na bino étant que chroniqueuse mais baza baninga na ngai baza ba proche na ngai donc et ko sala bien te vraiment koyoka ba salité wana na matoi na nga toujours na koza soki na yoki kana koyaka liboso na bino kaka pona koloba soki eza vrai ndeka tosala musana bino tokolobaki eza vrai eza bongo parce que eza musana biso tozala mpona kosepelisa bino balanzi na biso mais soki eza mpe faux nakoyaka kaka wana mpona kodémentir ya kolobaki eza faux quant à moi nalingi bino mingi bozala toujours branché na Eco RDC mpona kolanda bémission ya bien makambo nyonso surtout ya bien donc quant à moi na ko retrouver bino à la prochaine vous allez toujours brancher parce que toza na élément mususu toza na d'information mususu le quoi aussi longtemps ba corps et monanité to yaka wana liboso na bino pona ko présenter merci na Peggy Walungwa merci na papa Jean Chibochi Boabwa mukolo Eco RDC merci na confiance ya kopesa nga ya kopusa na liboso ya balandi na biso pona kopesa biso kopesa bino ba information oyo boza na ngo posa. Quant à ngai, na ko retrouver bino à la prochaine.
soki mpe kozala ngai bokozwa kaka bainformation na nzela na ngai soki kozala mpe baninga mosusu bokozwa bainformation na nzela na bango tomonani mbala ya nsima bye. Je les défends.